Papa bébé, oye. Oui. Bon anniversaire. Oui. Batata ba maman balandi ya sakola na biso tozali na esengo monene ya kokoma na bandako na bino pamba te tokolobela likambo moko oyo ezali kosangisa makanisi ya bandeko ya lingomba ya tata Simon Kimbangu ya mokili mobimba na ba paroisse na bisika nyonso bato nyonso likambo ezali se moko le 25 mai 2016 ezali centenaire ya papa Dialunga na Kiangani Salomon kasi likambo tozali kobetela sete mingi likambo ya musée. Soki to côté na programme ya kosala musée bokoko nyonso bandela likambo na musée wana ezala makambo mingi ekozala kuna. Histoire ezana maboko ba mandele po bango bakangaki ye ba dossier nyonso ezali pa na bango. Et tata mokonzi ya bula alobi ete musée ekofongwama kaka le 25 mai. Kasi musée yango ezali nini? Ndepo na yango tobengisaki papa John Mambuya azali analyste. Monene kati na yamba tata Simon Kimbangu nde na ye tokosolola likambo oyo etali musée. Papa John Mambu mbote na yo. Mbote na yo papa. Papa tokoumela lisusu te pamba te balandi deja ba yoki likambo nini efandisi biso awa. Papa John Mambu. Musée ezali nini? Merci beaucoup papa Guy na motuna na yo pesi na biso. D'abord on a repesa merci parce que bo kanisi ngai etena ya po etena kwa ko yanola na ba question oyo. Musée il faut te bakeza d'abord eloko ya mutu ya ezali eloko oyo ndako oyo epesaka fierté pe bo moto ya libota. C'est-à-dire en français ba bengi l'identité d'un peuple. Moïse tant azalaka na Égypte o ne batufo baeba. Moïse tant aka na Égypte abandaka kondimate ete abandaka kondimate ete ba rumeur e bandaka kotambola pamba te ba rumeur e bandaka kotambola que auta na mai e aza mwana ya ndaku wana te eyebanaka te mais na mike likambo wana ebandaka kolobama na sese lokwa neti ba légende moko mais soko Moïse a mizongisaka epai na ye moko parce que conseiller moko ya pharaon amemaka ye justement na musée akeye kolakisa ye oyo nda berceau ya moke batielaka yango na mai babombaka yango na musée ye ntango amoni yango eloko wana ebeti ye ezongisi bomoto na ye. Papa John Mambu. Musée uta na tango wana histoire ya Moïse. Oui, bah musée ezalaka déjà na tango wana puisque bah musée ezali essentiellement égyptien puisque déjà na règne ya empereur Ptolémée Ier bah musée ezalaka déjà ko salama. En fait musée ezali esika topé ba temple oyo ba pesa yango na ba nde balobi na lopoto consacré à des divinités appelées des muses, des divinités d'art. Donc ba musée ezali ba esika pe ba tempelo oyo ba pesa yango libonza na banzambe oyo batalaka les arts, c'est-à-dire nyonso etali architecture, nyonso etali science, nyonso etali beaux-arts, nyonso etali histoire, babomba yango na kati ya bandako oyo babengaka yango musée ou bien en fait musée yango moko euti na muses. Donc les muses bazali ba divinité topé ba nzambe oyo ya ba art. On a essayé de comprendre na ba kolimbola ngo malamu te na lingala les beaux-arts. Ce sont en fait les divinités d'art. Nyonso ezali œuvre d'art toyebi donc
na beaux-arts, ba tableau ya art, même architecture ezali art, nyonso ezali science, nyonso ezali histoire, nyonso ezali makundo. Eza ne sika na yango ba kobombaka yango. Finalement, histoire et bomba makape na kati ya ba objet. Et bomba makape na kati ya ba vestige. C'est-à-dire sur la bina ba objet ba biloko. C'est-à-dire eloko esalela nkoko na biso kala. Ezali eloko oyo soko nkoko asimbaka yango, nkoko asalelaka yango. Eloko oyo to conserver yango na bubangi nyonso pe na kolengela manyoso. Pona nini po esimbaka tata, po esimbaka nkoko. Po soko to moni eloko yango erapele biso histoire wana. Soko to moni eloko yango to ko beta lisolo ezalaka tututu eloko wana. Lisolo oyo elekelaka na nkoko tango asimbaka eloko yango. Donc poto bungisa bomoto ya nkoko te oyo ezali pe bomoto na biso po te biso to uti epai ya nkoko na biso to kokamata eloko wana to kotia yango esika moko ya talo nde esika wana babengi yango musée. Tango nyonso toso toni tokende na rencontre ya lisolo ya nkoko na biso to lisolo ya libota na biso tokokende na esika wana po to se souvenir na makambo oyo yango elekaka. Donc na tango wana nde bomoto na biso pona nini parce que histoire na français balobi yango l'histoire c'est l'étude du passé de l'homme afin de prévenir son futur. C'est cela l'histoire. Donc soko lelo tozo tambola bombilinga mbilinga ezali pamba te lisolo na biso uta bankoko na biso ekobeta makamala mute bakebeta makamala mute. Donc ezali yango wana pe avenir na biso ba erreur yali mingi oyo tozo mona mokonzi abule lo ali ko réparer pona ni poete makambo esalaka bankoko biso to baka ngo malamu te pona nini parce que mikanda mingi ekangamaka ekendaka tout ça. Donc musée ezali elembo ya kozongisela biso bomoto na biso engebene kaka Moïse tango ye amonaka sanduku oyo bachaka ye na bomwana mwana oyo awuti na mai lisolo wana ebanda kotambola na bato yaki lokwa légende. C'est-à-dire la légende c'est l'histoire qui n'est pas vérifiée. Omoni ya lokwa légende babeta ngo lisolo lokwa lisapo pamba te eza na ba preuve te kino tango oyo ba preuve komonana nde ekomi histoire pote histoire ya li science yango ekose basaka sur ce qui est démontrable oyo ezali boko ekosimba oyo ezali na ba preuve. Donc tango amona ki sanduku wana conseiller wana lobi na ye tala eloko oyo kaka utaka na mai tala eloko yaka na yango kutu elamba basipaka oyo yango mais elamba wana ezali elamba ya ba ebele yo ya ba hébreu. Moïse azaki égyptien tokani azaki nde égyptien mais sikaye komona ye te boye ezongi pamba te bakotaka na kati ya misère komona likambo. Donc ngai naza nanga moyuda naza égyptien te naza moyuda et puis naza mowumbu likambo wana echangeaki makao mingi na bandi toyebi histoire. Papa John tolandi oyo na vraiment na limemia nyonso papa tango beti lisolo ya Mose toyebi boni tango Mose abimaki et tango ya yebaki ete azalaki mowumbu ezalaki na ba répercussion ya makasi bobimina ye kokende sika akendaki na ndenge akendaki ko découvrir makambo mususu kasi tango église ya tata Simon Kimbangu olobi ete musée ezali tempelo kasi donc c'est que likambo ya bonzambe pe ezali na kati. Est-ce que lokola tata Simon Kimbangu ayaki na likambo ya bonzambe yango pe bozotonga musée mais muto oyo tata Simon Kimbangu ayi d'abord personnage historique ye moko na ye toko beta lisolo ebandeli na ye mwasi na ye famille na ye donc ba papa misato famille nyonso elandi tikino to kokoma ti na mokonzi ya bule lelo papa Simon Kimbangu kyangani nyonso ezali lisolo ya tata Simon Kimbangu ali histoire ai personnage c'est-à-dire personnage ezali moto nyonso to a jouer un rôle na processus moko boye et pesameli tata Simon Kimbangu ye azali un personnage historique pambate a marqué histoire na biso mais na likambo ya memeli biso likambo ya memeli biso toko betela ko pe lisolo toko beta pe lisolo ya lingombe ya mbakimbangiste ndenge eyaki na ye na nzela ya tata Simon Kimbangu na makambo ya memeli biso c'est-à-dire mouvement na ye mosala na ye nde lisolo ya mosala na ye toko beta na makambo memeli biso mosala na ye memeli biso lingomba mosala na ye mais lingomba pe yango mo eza pe na histoire nango toko beta pe ezala bilembo oyo yango pe biso toko kotala ezala makambo ete lingomba pe oyo tokoki kocha na dans le cadre de l'histoire o tokoki kocha kuna et memeli biso pe lipanda lingomba oyo tata Simon Kimbangu mosala na memeli biso pe lipanda pe toko beta histoire nango mais toko beta pe histoire nango version
ya bakimbangiste donc ndenge tozula lipanda makambo mingi oyo tokoki kobeta tout autour ya tata Simon Kimbangu mais ina ba bilembo te eza na ba preuve te. Or l'histoire est une science makambo biso tokoloba il faut ezala vérifiable batu baye batali yango ba chercheur bakoya ba ne sika bakoyi kokende po bazala la rencontre de cette histoire po bazala la rencontre ya makambo wana nyonso tout. Eh bien esika wana nde ezali musée. Papa John oui, nalandi yo malamu. Mose na komonaka elembo oyo amonaki e revoltaki. Kasi boni Mose ayebaki lisolo ya bokoko la bango pamba te place wana tozali ko comprendre malamu te. Kaka na komona etendi pe abeti lisolo ya bakoko uta balama pamba te Mose azalaki te Papa John. Boni kaka mise kaka kasi mais likambo tozolo bayango wana. Musée kaka pour être musée ezali essentiellement égyptien likambo kutu oyo na bosani ko épingler po tango beti lisolo o pesinga mutuna ya liboso wa boye na po lobaki po lokola ezabo les divinités banzambe oyo kuna donc c'est que yango wana bonzambe wana biso tozotonga musée mais c'est cela yango nde ezali définition pamba te balobi ete musée ezali soko tolandi définition yango ebandeli penda ndenge ebandaki eza babisika oyo epesa melina banzambe oyo batali mayele ya kosalaka bisala sala ozomona donc banzambe oyo bako inspiraka la science les arts comme architecture, les arts comme les beaux-arts, les arts comme n'importe quelle science parce que liboso nyonso ebandaka na art pamba te univers ndenge ozomona yango bo ezali œuvre d'art moko ya munene pensée repensée exécutée par un maître supérieur otobengi tata nzambe. Donc, les arts, c'est au fait la science dans son ensemble. Les arts, c'est le monde des esprits, au fait. C'est le monde de la pensée. Pour dessiner l'Ikambo, c'est la tableau d'art. Il faut mimatisa na molimo. L'Ikambo yango ko zalela o liboso na kati ya moto. L'Ikambo yango ezali liboso projet et vous allez bon liboso na kati na moto na yo. Donc c'est là la science, au fait. Et donc tant yo lobi ngana lobi parce que l'excellence c'est dans l'église qui excellence nezali na kati ya yamba église qui mangiste. Pona nini te ezala commandé na tata Simon Kimbangu tiangani. Pona nini te. Pona nini ala eluselemite. Pamba te de bandeli définition ezali ete esika wana ezali esika epesameli na banzambe oyo batali mayele ya kokela kabiloko. Mayele ya kosangisaka histoire. Mayele yango wana nde définition nango. Or biso nzambe na biso yali nani tata Simon Kimbangu tiangani. Est-ce que zolanda? Donc ye esika wana en réalité ezali esika epesameli ye histoire na ye et puis lelo tata mabota ebeli po libota eza babengango libota il faut ezala na musée parce que yango ndeko ekopesa l'identité du peuple yango ndeko lakisa bino soko bozali banani sika boye na motuna oyo yayo Mose amoni sanduku likambo wana révolté identité na ye bombama esutu muki etelemi kino ntango likambo bazobeta lisolo nango ye ate po fokoyeba ke Moïse aki moto munene Moïse aki architecte ba ville belo etongami na Égypte wana notamment ba ville à Ramsès ye mtatongaki yango Moïse aki chef d'état-major ba victoire ebele o ezali ete Égypte aganyaka yende muto atambolisaka le commandant en chef ya armée wana ya kinde et puis azalaki mwana o seti tata na bango ayiko préparer pour akitana na ye donc bonganga nyonso bonkoko nyonso bondoki nyonso ya Égypte ye ayebaka yango en tant qu'architecte azalaki pe mathématicien donc akina maele aloba minoko mingi aloba kaka égyptien te et ensuite azalaki le conseiller principal ya tata na bango seti donc aki mutu munene mais likambo oyo esali ye choc na motema et tomboli ye pe na po likambo eloba makana sesi bato bachaka yango kate lokola légende et ye pe tango otalaka bayuda asantaka neti sympathie neti ase sympathisaka na bango po ete soka komonaka bango ndenge neti engebene ye me ye te kino aye komona likambo wana esali ye pasi ye révolté ye me pesi ye identité boye aye koyeba sika boye à travers musée aye koyeba te ngai nzoka na égyptien te nga naza moyuda omoni ndenge ezalaki donc likambo oyo eye kobota mbuma ti ake kokoma komonana na nzambe tata nzambe nde aye kozongisa ye loka sika boye lokola omiyebi soko ozali nani zonga yo nde naponaki
poeto kwa kobimisa bandeko na yo na boumbu. Na bité so kozona nanga malo papa. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Dès que vous avez votre identité, vous devez aller, mais dès que au boyo na yo ezongi, aux identité na yo, prochaine étape c'est à la rencontre de ton Dieu. Prochaine étape c'est rendez-vous monene au kokende ko kuta na sikoyo na kokuta na sikoyo na nzambe na yo. Biso lelo tozali penza banai. Ozomona misé sala. Mais pourquoi papa opé ça biso misé? Na kobetelo lisolo. Lisolo nga na kobetela yo bato mingi bakokamo yango. Mais ezali ko sangisa. Toyebi ete tumba monene ya papa diangede ya kete biso to miyeba soko biso bakimbangise to ibana. Mais biso bakimbangise to ibana nani? Ozomona lelo biso toyebi ete sacrifice oyo abala masalaka pona koboma mwana na ye. Sacrifice wana esalamaka awa na mitinu. Biso no toyebi yango. Est-ce que lobama quelque part toyebi te? Ngai na sali voyage na ntadi ba pesi ngai moto a guidaki nga na ntadi pona tale siko papa simo kimbango abobaki mama mwelu. Mutu wana abandi kobetela ngai masolo. Alobi omoni vale o eza kuna na sima ya ntadi o ekenda kuna. Abraham abanda kovanda nde kuna. Abraham autaka nde kuna na mwana na ye te aye kotonga aye ayaka nde tina mintino autaka kuna pona koluka koboma mwana na ye awa Isaac na mintino. Pona ni pembeni ya nkamba. Pamba te nkamba ezali nde montagne oyo ya Salem. Po tango ya autaki na Ur na mboka oyo ye wana aki na ba problème makasi ko ya yaki il a émigré d'Ur vers Canaan. Mais Canaan c'est l'actuel RDC. Est-ce que vous comprenez? Histoire on a zobeta bato mingi bakokamwa, c'est l'actuel RDC. Mais moko Abraham ava ovanda. Abraham azovanda na contre ya Congo bango. Na contre ya Congo bango ya azovanda donc okamata mbanza ngungu tiko koma tikuna na luozi ya azovanda na contre wana mais vers la vallée valo ekenda na sima ntadi kuna ya azovanda kuna. Mais Salem esika Melchisedek abanda ko vanda ekinde na nkamba. Ozomona? Mais lelo oyo likambo yo ngana yo koloba. Yo c'est par la tradition orale. Mais pourtant ezali bo moto na biso. Ezali bo moto na yo papa gi. Ezali bo moto na ngai papa John. Nzoka nde tata Simo Kimbangu. Tango ya yaki. Loko aki mokundoli ya maema bombama na polele. Makambo yo ebele alobaka yango soko biso to banani. Kutu Bible oyo ya azwaki na nkolo Yesu. Et ali la Bible authentique. Ya lisolo ya makambo ndenge yango ezalaki non Bible oyo ezali falsifié lelo. Mais makambo nyonso yo tata Simo Kimbangu a révéla sur biso bomoto na biso bato mwindo mondele azo yango. Le 6 juin 1921, tango ba iko ambaye kamba ba document bele bakendaka na yango. Le 15 septembre, tango ba iko kanga mama mwilu bakangi papa dia lungana na papa dia ngenda bakangi pe le deux secrétaires ya tata Simo Kimbangu, tata Nzungu na tata Finangani. Ba botolaki bango pe bele ya documentation bakenda na yango. Yoka tata Mokonzi ya bule nini oyo ya kochana mise kaka mutuka ya zonganisa to biloko msusu. Nazo zonga place wana po il faut bato ba sosola liboso. Ba document wana nyonso bakenda na yango. Ba document wana nyonso tunde kolakisa yo sok nanga isoko tozali banani penza poete tata Simo Kimbangu alobaka soko yo nanga tozali penza banani. Ozomona buya bangu la ludi kia isu kiantumwe. Ozomona pona na kundolaki na polele solo yonkolo solo baki na ngai na mais solo yango ezali nini. Ozomona sika na ina mutuno yo lobi solo yango ezali nini. À la recherche de notre identité. Yo zalina ngai na zalina. Ozomona bokonzi ya Nzambe ba transférer yango euti ekuya wana ekuya na mbanza Kongo. Mais ba nini oyo yaka na mbanza Kongo. Likambo liboso na l'an 70 tant général Titus yo ebiango bien. Tant général Titus ya tumbi temple. Descenda eza u bazalaka wana bakamati arche de l'alliance. Pambate nyonso tu ebebaki likambo liboso nalo. 1. Nkolo Yesu tango ye azo kufa. Amati likolo akei na nzoto na ya bosanto. Yo yebi na lingomba na biso bandeko baka mwate to na 4 sources d'inspiration na kati ya foi na biso. Donc nous tous na magistère maloba ya ba papa, tous na ba cantique. Ozomona, tous na Biblia. Ozomona. Et lelo nkolo Yesu am longoli nzoto na ya akei aye ko chango na mbanza alongoli nzoto na ya kena yango amemi pe ekuluzu na ye akena yango aye okitango na Congo diantotira. Ekunuzu eye axe de l'alliance eye pambate wana libota ezaou ba yibaka yango tango wana pap moto epeli na elu selem ba juf ba panzani bazui likambo wana axe de l'alliance ba yako chango epai na biso. Oyo nzete yala nku ezali makambo na biso te eza makambo utaki na Israël. Pambate
awa nkolo Yesu babomiye makila na ya bomoi makila etangi mais lokola makila ezali makila ya bomoi makila wana tikilo ebotaka nde nzete wana soko pesia ozokisi yango esopi makila mais ton nkolo salongoli bokundi ye nyonso akei a transférer biloko wana nyonso na mbanza Kongo nzete ekei esiko babomelaki ye ekuluzu ekei nini l'arche de l'alliance bana ezau bakimaka nango baye nango na mbanza Kongo biloko ebele emonai na mbanza Kongo. Maintenant talaka likambo Diego Kawa ekokoma tango Diego Kawa ekokoma eko découvrir yazo kamo alobi mena moni libota oyo akomi na journal na ye est-ce que o ezali les 10 tribus d'Israël perdu te akomi na journal na ye atindeli na roi na bango ayeko kuta liboto ya kutaki wana bakatisa mangenga la circoncision kaka ndenge ba hébreu bazalaka yo na ngai bozali banani sika papa ifala kele na kulumbimbi mais biloko ya okamata na kulumbimbi tadi ya kimbango ou bien tadi ya nsili kwa oyo ekenda na Suisse nzete oyo yakikuna kiti ya bokonzi ya bana Israël puisque bilembo wana nde yango nde ezali kolakisa solo le transfert a eu lieu entre l'Israël ancien et l'Israël nouveau qui est la RDC biloko wana so akamati yango kochangwa il faut acha yango limbisanga ye papa il faut acha yango na esika ba biloko oyo historique ekozalaka na musée na tangu wana identité na yo ezongi en réalité yo kozalaka nani po mokili tango bakoya ko visiter biloko wana tango mokili bakoya ko mona ete basete oyo ebaka nkolo Yesu bacha yango na musée bakomona ete yo ozali nani quel est le lien qu'il y a entre les juifs et vous Ozomona, quel est le lien? Qui êtes-vous? Puisque soko baye kokute kuluzu epai na biso. Baye kokuta basete oyo ebet babetaka na nkolo Yesu epai na biso. Sika yo ozali nani? Pourquoi yo ozali détenteur ya biloko wana? Nani yo ozali? Baye kokuta tata molimo mosantu epai na biso. Oye la kaka nkolo Yesu. Baye kokuta ye epai na biso. Baye kokuta tempelo epai na biso. Baye kokuta libanga epai na biso. Baye kokuta nzete oya bokonze Israël epai na biso. Baye kokuta kiti ya Israël epai na biso. Et sika yo ozali nani le nouveau héritier nani yo ozali ozali muyuda. C'est ce que ça veut dire. Donc identité na yo ezongi sika. Okomi muyuda. Puisque soko balobi mais likambo ya bayuda ekomi awa. Bato yo bakatisa makangenga. Bango bali banani bazali bayuda du temps de la fin. Mais bato bakoya ko découvrir le loko wana wapi na musée. Donc yango na lobaki de bandeli. Mizende moto ekozongi c'est la biso bomoto na biso notre identité poto e basolo soko biso tozali banani po ete Moïse na bandeli akendaka pe na musée. Biso pe musée. Biso tango bato bakotala bamoni solo leo na bete le histoire ya Abraham mais nazanango c'est par la tradition orale mais pourtant ils a solo mais soko tozui ba document na biso na musée wana ezala makambo mingi ekozala kuna histoire ezala maboko ya bamendele po bango bakangaki ye badossier nyonso eza epa na bango kasi bilembo nde etikala epa na biso yango ekozala ke na musée soki okoti kuna nalingi nayeba nini ye asalaki okotangela ngo na kati okokuta ngo na kati na bise bamosusu oyo batangaka mingi kutu soki akoti na kati mpona kotanga akobosana ke bamelaka ti akobosana soki baliaka po ekolekela bango mingi. Papa John, oyebi likambo na lifalansa babengi restitution. Ezalaki pasi mingi pona bandeko na biso ya Corée du Sud po ete ba récupérer biloko ekendaka na falansa. Ezalaka pasi. Toyebi ete banda na tango ya kalati na yebi ete na bambule eleki ya wande bakokai kozwa oyo bazwaki. Kasi nini oyo yamba tata Simon Kimbangu ekosala? Pamba te biloko biyike yo tangi kuna ezali na nepa ya banoko. Solo penza. Nini oyo bino bokosala pamba te restitution ezali kambo ya kosaka na yango te nini oyo bakotana mize kasi biloko biso ezali pa ya banoko kasi biloko nyonso soko ekeye ezongaka te Papa John puisque ezali kambo ya Nzambe batata balandi tolanda nanu nini oyo ndeko Sima basololaki na professeur Sabakina. On sait très bien que les objets de Papa Simon Kimbangu, comme vous avez dit tout à l'heure, des expositions sont éparpillées dans le monde. Alors, quels sont les mécanismes mis en place pour procéder
à la restitution? Non, il ne faut pas parler en termes de restitution. Les nouvelles technologies aujourd'hui imposent à ce que, soit qu'on recourt aux nouvelles technologies de l'information, soit pour numériser ces archives, parce que c'est en termes d'archives, vous n'avez pas d'autre chose, c'est en termes d'archives. Et les grandes archives que nous avons, c'est au niveau de la Belgique. La Belgique a ouvert les archives, puisque la loi des 50 ans est déjà accomplie. A ouvert les archives, elles sont accessibles, mais tout dépend des chercheurs que nous pouvons mobiliser. Nous y travaillons chaque année, ok? Nous y travaillons chaque année. Donc le moment venu, c'est les photocopies que nous réalisons parfois quand nous voyageons. Nous avons 20, 30, 40 kilos de photocopies, rien que pour ces archives, que l'Église n'a pas, mais que l'Église aura. Papa John, tu kolanda professeur Sabakine. Tolandi malamu. Yota olobi likambo ya bonzambe, olobi likambo ya bonganga. Likambo ya bonganga isengeli eloko ezala oyo ezali penza yango. Kasi tangu tolandi wana ezali su likambo ya wana ezali photocopie. Papa John, boni tangu yo ezali koloba likambo ya toko récupérer identité. Kasi identité na biloko ya kobamba. Non, toloba te photocopie ezali kobamba te. Photocopie ezali photocopie. Mais kasi ali original te. OK. Ozo comprendre. Kasi nasi bo bengisi ngai awa po bo bandi eti. Na kwe ko yanola na mwa mituna. Ngai na oyo eyali ngai comme bamindele babaka, ça n'engage que moi. C'est mon avis. Na bandi tete. Ndenge professeur alobeli yango nde bongo. Na bandi te. Pamba te kopesa biso photocopie. Eza ko faire perdre biso authenticité ya ba document. Et puis en plus, kotinde la biso ngo par l'internet, non batata attendez hein. Pambate, biso nous tozé yamba église kimbangiste. Nous sommes une grande institution religieuse. Tozé ya mukete. Eloko. Nangenge na yango. Na bokala na yango. La valeur de l'objet. Vous comprenez la valeur de l'objet. Le mystère de l'objet, kibo nini yango wana na lingala mystère nazo ebate mais banasi bazo comprendre le mystère de l'objet kibo solo na yango kibo solo kibo nganga na yango kibo kala na yango ezalaka kaka soko bozwi yango na ndenge wana yango ezali parce que eloko wana nde yango ezali véhicule de l'histoire soko ezali nkopo oyo tata Simon Kimbangu yeme ya bandai komelela mai loba malamu ete kopo wana eza na bongenge pamba te esimba tata Simon Kimbangu moto na ngenge. Est-ce que ozolanda? Donc ekozala kaka na valeur soko basali biso kopo mosusu te na argile ou bien na plastika o ekokani na yango me ya yango te soko bapesi biso kopo ezali marque na yango mutuka o etambola tata dia ngenda mutuka o etambola na papa dia lungana esa ba mituka tomona ka yango ba mutusu pe ya couleur kaka ya modèle wana ezali ba koko pesa biso pe ya sika me yango te pamba te bongenge ya papa dia lungana e na katite molimo ya papa dia lungana e na katite parce que les objets véhiculent le mystère de l'âme qui l'a touché. Bunganga ya molimo ya moto asimbi eloko na kobetelo lisolo moko mbangu penza masolo mibale lisolo ya liboso papa José Diangenda bandeko na biso bana oyo mwana pa kisolokela saki voyage na Genève na papa Diangenda bakomi na Brazzaville obili kambo salaki azwi ba brosse nyonso tu ya mino ya papa alongoli azwi ba bilamba ba stencil ba montre ya papa alongoli asombele biloko asika poza na aoke na poto papa Diangenda tomboki zongisa biloko na ngai wapi yango zongisa yango papa je vous ai acheté quand même des ustensiles des objets neufs na bomoto na yo papa ki na bomoto nga toko sepela te pamba te oyo eumeli esalali na papa si ekomi kala tolongola yango ozomona tocha ya sika donc na bomoto ya bomwana tokomona ete malamu tozwa oyo ya sika malamu papa oh kasi basombele lelo kasi mais papa tomboki zongisa biloko na ngai po yo ebeli yango tina te montre oye moka zalaki nango kolata alongoli yango apesi yango papa José un souvenir c'est-à-dire que ba objet ba biloko ya modèle oyo elati bongenge pe lati molimo ya mosaleli na yango boko ko changer yango te soko biso boyeli biso photocopie boko kipe ko mekola yango te soko boyeli biso photocopie yango te boyeli histoire ebeba ka place wana
Parce que les objets qui véhiculent l'histoire gardent encore le mystère de l'histoire avec eux. Ba objet oyo et véhiculaka donc ezali transport ya histoire. Ok? Et même la biso molimo ya bankoko na biso na tango nyoso tu yango eza na biso. Eloko wana basimbaka na 1921. Eloko wana elamba wana papa lataka na 1951. Elamba oyo papa alataka. Osomona mukolo akenda komona papa kinyuka amona ka accident makila atokaka makila. Sika soko ba eli biso elamba mususu ya ndenge wana bachi yango peinture ya rouge. Balobi te ezwa kaka. Non. Nous n'avons pas besoin de contours seulement. Nous avons besoin du fond. Nous avons besoin du fond. Tout ça a besoin de bongenge, la valeur de l'objet authentique, historique. Yango to anango besoin. Document kaka comité puisque document boko ko yango boseli yango photocopie to bopesinga na komi yango na lingité. To lingi oye kale lumba solo wana ezalaka na tangu wana. Pamba te yango ezali kaka véhicule ya information te. Ezali pe véhicule ya temps. Parce que soko simbi yango boye ozongi na 1921. Soko simbi yango boye molimo ya tata na yo. Authentique oyo penda asalela ki yango wana nde bongenge. Sika papa zaki mutu ya ngenge. Mutu ya mystère ya bonzambe nguya na eza na biloko no sto simba. Kasi nguya na biso te. Nguya na biso. Oyebi na mbanza Congo to biloko wana to bungisa ki yango tango ni. To bungisa ki tango mondele ya yeba kamati kiti ya velours. Bapesi roi nzinga nkuvu babi kamata velours yango. Oyo mususu yaki ya bonkoko nzoka ndi ali ezali kiti ya bonzambe ya bokonzi ya bonzambe bazwi bakena ngo na Vatican ekenda na mbanza Kongo batikeli biso kiti ya velours mais est-ce que yali yango ezali yango te mais loko bakei nango batikeli yo kiti mususu ekokana na yango est-ce que kiti yo batikeli yo ezala bongenge pe na bonganga oyo vandelaka ezala yango te bonganga balongoli pete mais okabi yango na moto mususu ngenge ngenge na richesse topenkita o fo ememela yo eke o emela ngo mutu mususu parce que bongenge kozala kaka c'est ça papa c'est ça donc ete a yebite anglais ni na lobelia mais na o ngana comprendre na moni ete ezali bongo te pamba te likambo et pesaka pasi entre ba français na ba coréen conflit ya makasi e kokoma conflit diplomatique est-ce que ezali kaka te na bobangi ete lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali lingomba ete restitution ekosalamaka entre ba état non pas nécessairement et que lingomba sikoyo non pas nécessairement parce que restitution et salamaka soit entre état en état parce que na ba science et relations internationales les états ne traitent que entre des états. Donc, au monibo état à traiter na yo individuité, à traiter pe na yo nanité. Mais il y a des dispositions qui permettent sur le plan international qu'une communauté a réclamé pe restitution à patrimoine ya bonkoko ya batata na ya liboso. Tout ça dans cas par exemple le quoi ba peuple maori to à Nouvelle-Zélande. Bango la Nouvelle-Zélande c'est tout un pays, mais Bango c'est une communauté seulement. Mais communauté wana ba exigeant la France azongi c'est la bango ba mitu ba crâne ya ba koko na bango. Et où met la capé mais kino na pression bango bachaki nini yaka et yaka ete bazongi selaka bango mitu ya bakoko na bango bakei kokunda yango comme il faut si kaboye likambo ngana za koloba ya France pe umeli c'était la France avec la communauté maorite mususu la France avec la Corée du Sud pe mususu oyebi likambo salamaka tala na yebsayo likambo ya restitution o ya ba manuscrit coréen et bandit c'est-à-dire ba document ya ba coréen et bandit depuis président Mitterrand balande la kango mais likambo moko ya matata salamaka c'est que ba document ya liboso oyo ba français bazongi selaka ba coréen zalaka ya lokuta sika fo bozala na moto oyo azali clairvoyant na kati ya société na bino po atala alande la likambo eza ya lokuta neti papa ba mekoli neti papa tango akei na mbata kuluzu ba pesi ye ba sete ya liboso to ya liboso abi oyo yango te ba pesi ya mibale alobi oyo yango te bapesi ya misato alobi solo basete yango basete e konamaka kolo esu ne kuluzu yango tata azui azongi nango po ete c'est un esprit clairvoyant un esprit supérieur de notre société osomona donc bakoréen pe tongo batali bamoni yango te likambo wana ekotaki conflit diplomatique ya makasi sika boye si mpona ko se faire pardonner likambo nini eyaki président Sarkozy na 2008 akamati badocument na ye moko ake Séoul ba organiser oyo ya bosolo wana na bongenge papa ezalaki victoire pour bon koko ezongi ezali kambo bosakana te mais Corée makamni bango basalite eza pays ya munene allié privilégié à États-Unis mais lokola bon koko ezali kozanga bon moto ezali kozanga bazongi si bon koko na bango et président Sarkozy azalaki obligé
yemoko akende kozongisa yango en main propre na gouvernement coréen pour na ko se faire excuser. Donc eza likambo ya kosaka na yango te. Mais pour na ko pesa eyano na o msusu tuni, c'est vrai, une communauté neti, une communauté religieuse, tokoki pe kolandela ou bien plaise à papa et c'est pelisa mokonzi abule ete apesa dossier wana na gouvernement puisque gouvernement pelelo azotongisa musée national na munene na uti Kinshasa sinamoni musée national ezokende lokwa to sala cooks na bango et directeur na musée national ya communauté ya soki bozali na esika bokochango te yango eza ndenge mususu parce que communauté maorite ya sengaka ba mitu ya batata na ye akara esika ya kocha yango te kasi asengaka yango po asaela bango asaela akunda bango na ndenge ezali bonkoko na bango pona kolongola soni na mémoire ya batata na bango bazwaka bakundaka soko bozali na musée te wana ya eloko mususu mais soko boyi na musée biloko eza ya kimbangisi ezongi epai na biso puisque eza mbala liboso te l'état zaïrois na 1982 azongiselaka biso 3 bubu blanches oyo papa Simon Kimbangu atikaka na 1942 na prison ya boma bazongiselaka biso yango kutu tozaka la misete mais lokwa babi tete o ezali bonkoko pe nkita ye yamba kimbangiste to pesa yango ezali ya bango po ezali communauté ezali vivante ezali lelo eza ko évoluer na Zaïre papa Diangede ali wana ali chef spirituel to kamata biloko na bango to pesa pamba te église kimbangiste ya le organiser boni babubu tozwaka te tozwaka mais tozwaka yango suite ya nini tozwaka yango suite ya restitution topé retour ya moi objet belé au Belgique a zongisi la Zaïre na 1977 na été sur zola na papa ki na kati wana biloko wana babubu wana ezalaki bateli ba oyo consigné patrimoine ya église Kimbangisi biloko tata Simon na 1942 na yebi kutu te soko bango basosola ka ete na 1942 wana tata Simon Kimbangu azalaka na prison mais babubu oyo na prison Elisabethville mais babubu oyo emona ngende kuna na vivi kuna na boma. Donc bazong c'est la kangona papa la kisaka yango polele na badnyo na 1982 papa John Mangu tokocha yango pe na kati ya musée soki nazali ko insister mingi pamba te na mikoleleki ambassadeur ya France na mboka na biso Congo ayaki awa na kama et na baye bazinga ki ye moko kati na biso papa journaliste papa Sima apoza ki ye pe mutuna wana kasi ekozala boni pona restitution ndeko wana apakata Kimbangu atiki papa Sima est-ce que bozali ko banga ndeko oyo ndeko ya mundele apakati Kimbangu atiki alobi ate aluki masolo mususu est-ce que eyamba ya tata Simon Kimbangu pe tata Simon Kimbangu bozali ko banga te tango bokoloba likambo ya restitution tango mususu likambo tango mususu ekobangisa pe batu bakima motuna ozotuna ngai soko bango bako banani bako kima biso to kim te tata Simon Kimbangu te tozo banga to banga poani eloko etikaki ya tata des droits yali ngai opesa ngai te ponani il faut opesa ngai manœuvre ko banande soko yo obandi ko boya ko pesa Corée alandelaki ya France apesaka ba Maorite balandelaka ya bango France apesa ba Malien balandela biloko msuplaza ba boyaka ko pesa na tina ba pesaka ba raison balobi soko to boyaka ko zongisa biloko pamba te ya liboso ba africain ba yebeli valeur ya biloko banko na bango te ya liboso ya mibale soko to pesi bango baka na esika ya kocha yango te kutu bandakisa ebele ba pesa balobi biloko ebele to zongisa to pesa yango mais sima ya mwa mikolo biloko wana to kuta yango na ba wenze ya bikeko. Donc les marchés d'œuvres d'art bazui na buwenze abikeko tukomukuta yango ba otekateka yango iloko ezali na valeur culturelle valeur artistique ya munene oyo mundele ya bombaka yango bombaka yango na ngele penza esikatanga zongseli yango yo moni yo moko moni no yango na valeur te oke kotekisa yango na wenze abikeko ye a estimaka valeur ya eloko wana ya bonkoko na bino a estimaka yango par exemple na 10 millions de dollars, seulement 10 millions de dollars, la valeur estimée de l'objet que oyo mundele ya zaki na. Mais yo kete ka ngona wenze ya bikeko na 50 dollars. Solo penza. Alors na tangu wana bango bakoma eko bango. Soko misé ezali te toko pesa te. Et lokola ba ebeli yango tina te bazote ka ngona ba wenza bikeko biloko ebele bungi pona patrimoine ya mokili mobimba toko ko pesa yango te. Ozolanda nga papa. En plus de cela misé kaka te mais misé faut tonga mape na norme. Pamba te lelo ezali na babenga yango na français International Council of Museum ICOM, d'accord, donc ezali conseil international de musée na anglais wana na anglais mais sikoyo ngai na baloli yango na français conseil international de musée bango nde bakolandelaka soko musée bozali kotonga na ba norme ozolanda
ezali kotongama na ba norme kutu ba pesa ka pe ba bourse pe ba suggéraka ete bato soko boyi na musée boyekola gestion ya musée kozala ka ndenge nini et musée ezali kaka une architecture de pierre te ezali kaka ndako ya mabanga botongi lokwa ndako nyonso tute ndenge ya ko conserver biloko wana nyonso tute ezali makambo ekosala maka ozolanda papa donc baboyelaka na ntina wana mais biso to wana musée na biso ezotengama na norme soko yo opesi biso te seko yebi likambo pofo opesa biso nde okomona conséquence soko yo boye kopesa biso. Papa John Mambu tango otolandi na mayolobi tango Mose asilai komona likambo ebombamaki na musée ememaki likambo mosusu na sima Mose abimaki pe ayaki kobimisa libota na bowumbu. Est-ce que tango biso pe lobi to morning kitaena na bongenge na yango ekotinda bino te mundenge pa ko banga ete na sima yango pe emema makambo mosusu kasi makambo mosusu siko biso to sali biso to yebite to mona gate balobaki to la na aveuglement to mona gate ya lobi misé yango te ba mine ba ko banga ete tango ba à la rencontre de ton identité et aina penseur moko camerounais aipe vivant lelo Alain Foka ye alobaka likamo moko ya makasi. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Olandi? Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Yango moni loko la Congo et yebi histoire na yango esike utite. Tobetaka yango kirikiri. Tozali libota o ezangi molimo. So mutu azangi molimo azaya kokufa. So mutu azangi molimo ayi liboma. Puisque moto ali liboma molimo na ye fonctionnaka lisusu rationnellement ndenge longo banite aosala makambo ezali ya bomoto te donc ozomona libota bazali libota mais bazali kotambwisa malokola libota nyos libota te mabota mususu ya mokili mobimba toutes les nations étonnent du Congo comportement ya bato ya ndenge ni ezaleli ya bato boni ekomi boye elateli na biso lokola bato ya maboma kokanisa koloba pamba na te fe lokola bato ya maboma makambo na biso nyonso tout esimbaka te nous sommes sans âme. Parce que l'âme d'une personne, c'est son identité. Et molimo ya ekolo, ezali nde lingomba. Parce que lingomba ezali domaine ya molimo. Donc l'âme, l'esprit du Congo, c'est l'église kimbangiste. Or l'église kimbangiste nous redonne notre histoire. Likambo yo tuni wana ezam nous redonne l'histoire à travers le musée. Siko likambo yo tuni wana nde otumbu likambo makasi. Pamba te Mose tango identité ezongaki. Souka nangoni ne yaki la libération. Or tata Simo Kimbangu ye après disaki ba indépendance boni mibale. Indépendance moko ya nzoto indépendance pamba te nzoto ya latina te tata toleka moli toluka moli. Kimpanza kani to masumu ngakyanda ndu to bakirikyo minkembo myanza yayi ngakyanda ndu to bakirinyo kembo ya dilandefi kwa bavelela muntima toyembaka banze mwana toyembaka yango. Donc à la rencontre nenge na lobaki sika congolais akoyeba vraie identité na ya azalina na yo zana Yerusalem sika mikolo na bakolo tango ba kotala ba kokota na musée batali comment est-ce que ba sete ekufela nkolo eso na ekuluzu ya liao ndenge nini bilembo ya ekuluzu ya kobaka mana ekuluzu ya nkolo Yesu ezali yao ndenge nini bilembo ya tempelo ya Yerusalem ya sika ezali yao ndenge nini nzete ya kala ya bokonzi ya Israël ezali aho ndenge nini libanga ntali ya kimbangu ya mbanza Congo ezali aho ndenge nini makambo nyonso tu ezali aho c'est que bato yo kasi bali banani puisque oyo sika muto oyo nde oyo balobi yende alaki kala azali pe akozala ye moto ozali komona kufaka te yako se réincarna kaka yende nzambe na bao tata Simo Kimbangu kiangani attention papa tata Simo Kimbangu kiangani yende mokonzi ya Yerusalem esika bato nyonso tu bali bana nani merci papa John bato nyonso bazali banani bato komi na suka ya sakola na biso basali biso sin tokozongela yo lisusu pamba te makambo lobi ezali ya mutuya na ebite soki likambo ya suka ya moke yango wana na liloba ya suka ndenge yo osengi ngai yango c'est que il faut to yeba ndenge na ute koloba awa ete biso to aiba nani kozwa identité biso to aiba nani na identité na biso mais le 2 avril 1990 papa na matadi mayo papa yangenda tangisaki biso Zacharie 8 verset 20 à 23 lobaki nini
Et sika oyo bakomi muyuda sala nini bare cha kimbangiste. Donc misé kopesa biso notre identité et biso sikaton batu bakuya ba ete biso to ali banani biso to ali ba yudande pamba de to ina Yerusalemi pe to na bilembo nyonso ya Yerusalemi oyo tokocha bilembo nyonso ya Yerusalemi pe ya histoire pe ya bayuda oyo tokocha yango na kati na misé na biso yango wana papa bakimbangiste nyonso nde liloba ya suka topesa papa maboko na kotonga misé e ezala kokumisa te na selilo ya ngai 100,000 etokaki papa tura liboso tura mibale awa nazoloba po eza campagne na biso nyonso to totonga misé eza kaka mabanga tozali kotombola te ya ndako babengi misé eya likambo mobimba eza nkita eza bobiso eza bomoto na biso eza pe nguya na biso pe eza bonsomi pamba te tango Moïse amonaki ete solo ete ye azali muyuda oyo elandaki nsima la rencontre avec son Dieu qui a précipité la libération. Merci, donc bato Papa bakoya John. comprendre na misé ete bino bakimbangiste nde bozali boye bayuda. bayuda. Merci Papa John, batata ba mama tokomi na suka ya sakola na biso nde tomona nini susu na sakola oyo elandi. Merci Papa John. Natondi yo botondi papa. Merci. Thank you.